Saratola TV, la chaîne qui assure, Tolingana na biso te. Très bien. Merci. Hypocrisie. Pour la vérité là. Oui, tolingana te ebele lelo. Bo mona bango ba olela. Ba musuba baluka na mabele, ba musuba ko pasola bilamba balati, ba faire voir na mokili ke momi azalaki mutu na ye. Mais batikala ko sola te. Saratola. Siko ba osala sambla ya rolela, ba osala sambla ya koya na matanga, mais ya ko ba manase, mais baza batoyo ba bebisaki réputation ya Suzi Bantu, baza batoyo ba pesaki pasi na motema, baza bato ba yokisaki souci, lem sokolo ba malade ya motema ba biloko na museko ya pele muso a raisonner batunanga, a raisonner batunanga, a raisonner batunanga. Saratola. Là vraiment je ne sais pas. Ngai na rasu na milieu ya ba artiste te. Donc déjà que souvent benga na musala na osala musala nga na sisi na kele reste talinga te. Oh ba muziki, oh ba makelemba basalaka, oh ba rencontre basalaka, oh elo nyonso basala Viviane azalaka te. Saratola. Donc le baliwe ezo za na milieu na biso nzambe muto va permettre ngoti quand on a penanga na vraiment eloko moko te na ko loba sur marambo ya baliwa mais eloko o ezo sa nga pasi après baliwa ya batu ba makambo ezo bima ebelende pesinga de goût ya sala théâtre les musu bande ko ba ko mona su Viviane za su na milieu théâtre te na otika na préférer na sa nga na sa ba faire nanga. Saratola TV, la chaîne qui assure. Soyez les bienvenus, c'est votre émission Le Code de bonne conduite. Vous savez, cette émission de Code de bonne conduite ezalaka mo mesano ya memela bino makambo bolingaka mingi. To lela na ba o bazo kolela, to sepela pe na ba o bazo ko sepela. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de partager douleur ensemble avec vous. Oyo to perda ki moko na biso amunene na kombo ya Suzi Bantu depuis le samedi la semaine passée. Onzoto na eza bongo na ndako ya Malili. Voilà, les meilleurs abonnés, le meilleur fan. Je vous salue, Bisika de Zouami Bino. Je ne serai pas seul aujourd'hui sur ce plateau. Na Gozalana Oyanga, depuis Tongo Yakala, na Kombo ya Viviane, mais na Kanise Zalim Bala Liboso. Allez, kana micro ya Tadinga là pour na Gosala interview. Tout le commentaire sur la nae. Ba déroulement ya matanga ya maman Suzi Bantu ezo koleka ndenge nini. Le zali mercredi le 1er mars date oyo ezalaki prévu pour na réunion ya maman Suzi Bantu. Ba comédien nyonso bazali awa une façon ya ko répondre na appel ya ba autorité au ba dirigeant bango. Pour ça la réunion. Voilà pourquoi nous recevons Enoch Azali sima ya caméra tout le moyen déjà tout fongola tout ça maman Viviane Maloba une façon de commander émission. Oh maman Viviane, bonjour. Bonjour Tadi. Bonne santé. Bon, oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Maman Viviane, c'est la toute première fois au Leka na micro na biso une présentation pour na baye bakozali baku ya Kolando pour la première fois chez nous. Ngai kombo ngai Viviane Abiel. Nazali artiste et comédienne. On a évolué trop. Na banda pa ya fait na bisonga de ngadios on a pesi mbote sika zali. Après na eko évolué na groupe sans souci d'Afrique. Oyo fait maréchal Akenda totikala ki pena président pour de chasses. Départ na ngai après groupe etikala ki nango après président na biso pour de chasses ayo kufa mais sikoyo Nazana groupe Nangai, Oezali, une nouvelle alliance, agence culturelle, nouvelle alliance de Viviane Abiel. Très bien. Voilà, ça fait déjà combien de temps, maman Viviane Azali dans le monde, il y a théâtre? 21 ans. 21 ans de carrière. Oui. Voilà, on a 21 ans de carrière au maman Viviane Azanango. Il y a malamu ou il y a malonga et zanini. Et kogi kozala lokola souvenir ya malamu ya maman Viviane à 21 ans de carrière. Bon, souvenir à malamu eza ba relation na kuta na wana moki. Très bien. Donc ba relation oyo nazo na musala na ngai bato nyonso ba apprécier ngai ba apprécier ngai bato ba ya vers ngai nde ya motu ya yango wana. Très bien. Monde théâtre 21 ans déjà c'est vraiment beaucoup bino bozali ba bani mosalo na ndenge ya CD différence ni ezali entre théâtre à lelo o bazoko sala lelo na o bino bosala ki lobi
différence c'est ça qui est liboso ba producteur ba banda koya. Très bien. Producteur oya a produit bino a kei a keteka de banda misa ba CD ba DVD hein de banda benga. Très bien. Ba DVD ba oteka kuna vi makamde ya kokoma esali ke ba kombata ba boya ki mambo wana ba producteur banda ya sute sikoyo to komi na moment ya YouTube ozo senga oyo esali ke ba comédien belé ba komba patron ba chaîne na bango ba comédien belé ba fungoli ba chaîne na bango o bazomi produire bango moko ba komi ko tchana internet no différence yangwana. Très bien, mais est-ce qui se dit que Nzonzing et Yakoboma théâtre ezala pe ya solo? Nzonzing et Yakoboma théâtre te wana eza lokuta. OK. Nzonzing kutunde ye osala ke bat basangana batozala ini. Nzonzing et Yakoboma te. Et ce qui se dit aussi que à travers Banzonzing wana ndeba abus ebele ezoko salema na kati ya théâtre okoki ko répondre ni. Mais ba abus wana bino bolobela wana eza partout. Place ka bato basangani. Très bien. Nyonso kozala ti ya malamu comme ya mabe. Très bien. Na ba église eza partout. Donc ata bato balobi lelo basali association mo boye. Ba abus wana ozala kaka ti. Aiso koko. Babi ozala kaka. Donc ici kaka bato basangani kaka basali mo groupe moko boye. Babi ezakaka ekozala kaka. Donc ezaka na biso te poto koma na Banzonzing. Voilà, aujourd'hui en tout cas nous voyons une émission oyo tokobenga na plateau kuna tokoluka vraiment to neko solo la par rapport à carrière na yebité oko permettre biso de t'inviter na plateau to solo pour na carrière na bien pour moment eza vraiment bien té. Très bien, voilà. Aujourd'hui nous sommes là pour na kokabola mawa avec la nôtre qui est celle qui était notre amie sœur maman au nom de Suzy Bantu. Elle ne plus personnellement nayeba ki témoignage nini yoko ki kozala nango et pas ya maman Suzy Bantu odo tiki biso. Momi que son âme repose en paix. Très bien. Na osenga na Dieu tout puissant. Nzambo akela likolo na se. Très bien. Ayamba momi. So mabe zalaki alimbisa ayamba e. Momi était une sœur, une mère na koloba, sœur ti ala maman ponanga. Donc à chaque fois nous avons un problème, nous avons bien accueilli. Mon mitala problème nous avons ezabo. Et abanda penza vraiment kolukela solution. Ezalaki na bato ezalaki place nyonso na banda ko kende na banda o memai. Dans son comme une association moko boy, na comme un groupe moko boy. Na son aka pa mère na ngai. Na son un groupe moko boy tokota. Donc elle était une mère pour moi. Donc et pas si t'as dit donc Nzamba yambaye susi nanga yango wana so mabe ezalaki Nzamba limbisa avandisa ependa esiko avandisa bato nyonso ya yambaka. Beaucoup tani na yo nanu ya liboso avec maman Suzy Bantu. Beaucoup tana na ye wapi pe na occasion ni. Parce que le nom de Belaye nakutana na ye les ba date hein belé donc nakoloba na carrière nanga na 21 ans Suzy ya kozala msusu na 18 ans on a eba na 18 ans on a eba na momi donc na umeli na makasi oyo ezaki etango nakoma na moma mo boye nako baye nanga mamba ba théâtre ngo na limo pe na TV. Et ça l'a bien au moment où on peut boire, on a sonné été. Maintenant on a eu à répondre, ah Viviane Ozongi, et on a eu au bot en tout cas à comme ça une zambabi. Ah Viviane a botti en tout cas zamba zamunene. Et donc t'as dit. Ça fait mal mais on n'a pas le choix, nous pouvons que témoigner. Bon. Tant à côté na comment il y a liboso. Nazanda bonota TV kaba émission na bino hein bande comme baoloba Suzy kuta uti na koma Suzy akufaki mais alamuki uti na koma ya 11 jours nazimba mon téléphone nanga na bengi momi oh mais ki balobi uti na koma bi Viviane akufaki Nzambe nde alamusi ngai na bi bongo obeli na yoki sangote olobi pete abia na olobani Viviane déjà nazali déjà na koma bato bakoye koloba bato bazalaki na ngai ngam nazali na koma na olobandeni
En tout cas, na kumisa nzambe na yo ketala eto kutani na bine momi royo okufi ochabiso wapi abi Vivian tika nzamba sa sekwi singa deja tobeta na biso ka masolo mususu po na sina sekwi deja nzamba longo nga na bawei abiki singai bon na satanda ite na moma oyo do liwa momi elingai na matoyo lokwa kake elo moko e brisque tellement journal peut aux na tournage nous on ba komi paniquer na tuni ba onini o Suzy Bantu akufi ngabi Suzy akufi ya modero azu téléphone abenga numéro à Suzy très bien ayambi pasteur na ye pasteur azu ebisa lobi bon a piqué crise ba réanimer bona ebikaka ndenga komaki maramuka ya ba crise wana normalement faki ba opérer ndako meka na moment ba crise wana na ebe kaka awozonga na ye ndenga sala ka ba crise très bien mais nzo ezalaki moment oyo ya ye asuka nzamba zwaka lokumu vraiment que son âme repose en paix mon minangai do na oyeba te na olelo ndeni do eza vraiment sombre eza makamoko ya pasi. Viviane, une question, vous savez, Madame Suzy Bantu qui n'est plus là donc avec nous, c'était une personne trop chère pour Nabiso Nyonso, c'était trop cher pour Nabiso Nyonso, Azali Sousouté Aki, mais beaucoup de gens interprètent sa mort, Nabandenge Belé que Suzy était souffrante, et Senga Kimbongo pour Naba opérer par rapport à la maladie à Katido Zalaki Nayango, Mbongo Wana, et mon a quitté les comédiens, Bande Konaye, assista qui était, mais nous voyons là, les jours de sa mort, la mobilisation. Il y a depuis l'Inza Katina Soukiamotu. Okoki ko répondre nini na question bande ko ebele bazo mitu. Suzy Bantu azaki mobola te, to azanga kite. Azaki na famille. Très bien. Ozo mona ki mutakoti na koma boyebi te boza surpris que auti na koma abimi. Très bien. Suzy Bantu azalaki mieux placé. Yemoko ya olobana bande quoi que de nazabo na obela toko sala SOS na ba internet ke na problème boye ezo senga lisungi mais lokola bato ba bino ba journaliste boyo ki angote bato ba otala biso pe ba yo ki angote donc eliko loba ke yemoko azaki capable de se faire soigner azaki capable de voilà ko se faire soigner ce que senga ki lisungi moko amona ke na comme na suka na la SOS bino kutu bolinge bozala batali boso yo alinga ka benga bozui interview yemoko oloba ke na maladie boye bosunganga mais toyoki yango te même ngai malgré na bando soana momi akoti koma abimi atikali koyebisanga te ke na problème ezosenga mbongo do abombaki maladie na ye na famille na ye nde bamodaki kosoane je crois azalaki na espoir azalaki na elikia ke eoleka bien yango wana apesaki asalaki appel na bato te donc tokoki koloba eloko moya mabete par rapport ya wana so ma organisation yesu ezaki pe maladie mais bolinga bomona bato benga ba se mobiliser pour momi azana famille ka ya théâtre te azana ba fan ana bato ye vraiment bazala bien naye de partout momi azali vraiment mutu ya batu très bien mutu ya batu sono lo bango bien. Je sais le pourquoi pour la minute au moment Koufi tout le monde a ba groupe ya ba WhatsApp oyo e botami oyo ba ole la momi onga na zana kati bango nyonso bazo regretter ce que ezalaki maladie appel la maladie ba groupe esalami boye mbongo mo boye bimi aotala pena ke lisanga oyo ba kotizaki ponanga lisango ba kozai ponanga et kola déjà sango essayé biso ba comédien to sani tokosangana kaka po toluka tobongisa eleka bien donc bato bakoya kovanda baloba n'importe quoi au moins que baza na bango libende po libende ozika pe moto epeli elembi ebukani baza moto ke akufa te moto pena ke akufa le musumo me ke liboso ye sima akufa na TV po loba n'importe quoi moi
je suis désolé na Batouana. Très bien, mais Viviane, na cause temps et belé poto au côté na 4 pour la réunion. Je signale déjà que toza na place il y a réunion. N'a vu vraiment Viviane à pied levé pour na koluka moeto salana y interview. À part Wana, il y a aussi certaines choses qui se dit que raison au momi à Bomba Kamaladi naie à partager en na famille professionnelle na été parce que zalika kana kati ya famille professionnelle ndé mabe et outil ndé ebelé ba profitaki na koluka ko abuser ko toucher na oyo ezali santé naie. Voilà pourquoi elle avait souhaité yako gérer makamuna yé et sa famille biologique okoki kolobani que tout autour na bino pekaka ce qui se dit ezalika lokuta. Bon, biso na théâtre, biso na théâtre, tolingana na biso te. Très bien. Merci hypocrisie. Pour la vérité na yo. Oui, tolingana te. Et belé lelo, bo mona bango ba olela. Ba musu ba baluka na mabele, ba musu ba ko pasola bilamba balati, ba faire voir na mokili ke momi azalaki mutu na ye. Mais batikala ko sola te. Ngana des sont vivants ba sola te, ba vandi na binemi. Tout ba ka keti suka po ya kufi. Ba vandi pena bine ba kangi pena mitema ngana tana vana na momi na zora ba prom na ye. Ya makasi pe ope mukile ebité. Tant on vivait na yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na tala ki tout autour na nani na problème. Na yaka pena vers momi na bité yoza mama. Yoza maman ngande mutu na obligation yoya vers yo. Ata yo sala nga mabe. Ngana na obligation ya koya vers yo. Na yaki vers ye na s'excusa o ekoma ki témoignage na partout. Ah Viviane. Pour moi na zoka na Viviane. Mais lelo to solo li. Ozo mona bato ba vivre ndenge wana. Siko ba osala sembla ya rolela, ba osala sembla ya koya na matanga, mais ya ko ba manase mais baza bato yo ba bebisa ki réputation ya souci bantu, baza bato yo ba pesa ki pasi na motema, baza bato ba yokisa ki souci, lem sokolo ba malade ya motema ba biloko wana mususu ko ya pele musu a raisonner ah bato nanga nde ba kizenga boye, bato nanga nde ba salinga boye, oluki bo bongisa te mais boya bo lela bo ba na mabele, bo paso blamba bo faire voir na mokili ke bozala ki bien nzambe bazomona bino. Nzambe azomona bino, c'est tellement profond. Viviane, même si c'est zotambolanga mais supportez-moi, il faut notre question. C'est le travail qui m'oblige de le faire. Aujourd'hui, Batouana pe maman, Bazoua Kitan y a réparé nande konabiso a keité, mais il s'est dit aussi que maman Bantou Abima qui n'a comment kozonganaye, elle avait fait de son mieux pour nous réparer avec tout le monde une façon ya koluka ko fongola motema na ye batu nyonso azala na bango bien. Mais de l'autre côté kaka mabe wana et continuer ki maman. Là vraiment je ne sais pas. Ngai na rasu na milieu ya ba artiste c'était. Donc ils que so benga na musala na sa musala nga na sisi na kele reste talinga te. Oh ba muziki, oh ba makelemba basalaka, oh ba raconte basalaka, oh elo nyonso basala Viviane azala raté. Donc na kima bango oh wana pena en tout cas na ebité. Viviane to zoli na to kata dans 5 minutes parce que là c'est profond, il faut que les gens comprennent ma BO et zo utawa pipe et zo lingaka go umela pourquoi et loko pena ekimisa Viviane bande konaye ba comédien ezalaka nini pour na yebi ke tozo attend sola on attend tozo émission de to sola mais quand même toi na place pour te perdre moko na biso to solo là ça demande à c'est toute une histoire on a go betela on a beton pe na bande ko mususu mais c'est nga futo to be ça moko ya makambo Viviane a bongwana akabona na basimbo ki ba makaya ba mibali ya batu déjà moko ya cause ouais ça là qui na comme on a des goûts ya théâtre donc c'est nga na futo solo la route donc des goûts ya théâtre et ezaka bande kono ya théâtre nde ba pesa yo que ça monde ya théâtre pour na banda ko lota ngono mabe OK ba bumana ba bitumba ba otena ba poison ba makila donc ya mwana na bayakati na bayenga binga musolo na sango sute bon le roi pe na rapena musala musute na zonga na ngombe batenga ike théâtre eza bien o chanza mbeli bosoti obondeli o se musala
na yo. Yango moninga na zonga na théâtre. Leçon nini aujourd'hui au bino bokoki kozwa par rapport à chaque jour disparition ya ba comédien okoyoka kana kati ke poison ezalaki kuna mibali ya bato bazalaki kuna basi ya bato bazalaki kuna et tout autour de bino pe okoyoka ke musika te kaka bino moko nde bozo komi bomana leçon ya bato bazoko kufa yo nanu odoza nanu vivante Viviane okoki ko tirer leçon nini pe okoki koloba nini na bandeko ba Holanda. T'as dit secret liwanza me mutayebi. Nane loko te na koloba ke liwezo ya po bato ba osala boye po bato ba okede boye. Secret liwo eza Nzambe qui est le maître des temps et des circonstances. Yem to permettre ba liwa o esalema. Soka lobi ke na milieu ya théâtre na arrêté ngo mutu moko te atando ki aye atielo kisi o mela o kufate ata bazumbeli ba tubio ba koswani o kufate ata malade ye ya kati malade mobo ya makasi Nzamba obikisa yo. Donc loko ba liwo ezo za na milieu na biso Nzambe mutu o permettre ngoti quand on a penanga na vraiment eloko moko te na koloba sur marambo ya baliwa mais eloko o ezo sanga pasi après baliwa ya batu ba makambo ezo bima ebelende pesinga de goût ya sala théâtre les musu bande ko ba ko mona su vivre na su na milieu théâtre te na otika na préférer na sala nga na sa ba faire nanga donc ozo mona ke mutakufi mais biso moko leto lelande ko na biso moto na ba chantage biso moto na ba makambu bimisa sala kama be poto nyonso na suka bokoma ba TV toko ba TV biso moto na matanga biso moto to filmer de kwa kufi to tiena ba chaîne na biso yango nde pene zo pesa nga de gunati kango na tika ngo poto toza vraiment na bolingote donc elingo lo bate na keo liwa te secret liwa eza Nzambe mutayebi na utaki kolando na chaîne moko et pas ya bandeko mobu olobike je préfère encore plus na kende atana gambe la ba mesa ezali na ba wenze ba mesa ezana ki oteka kena continuer na musala théâtre po kindokio na mabe na zo mona na théâtre eleki donc zo mona tozo créer ba problème biso moko tadi Viviane a vendu place moko bande kone baza enregistré maloba pour apesa ba pia mbongo soit $100 $50 pour abem sa réputation moninga et qui mutema mabe ozo mona ke Viviane moninga kufi Viviane azui maloba mabe sirnde koana azala kutu boye ozo mona teke abima kutu na mobali boye ngamba problem nazala na ngona ye est-ce que nakoleka na TV na yesa watu ke nazala kuna problem na ye non eza mabe tolobaka bolama mutu so akufi pourquoi parce que likole fungwama tokita mawanzambe mutu wana place akei azala malamu soki lelo Nzambe alobi akozongisa na mokili azongisa na mndenga bomoto ena bate bele o lelo so bakufi bakoya nzete bando kata po batumba babelisa bilo bat balia batu mususu bakoya batio nzete moko boye ko bota te batu mususu bazonga na mokili oyo batie yo nyama oyo batu neti bantaba bawandolia yo ngulu bandolia yo batio lo mobo ya mabe tolingaka mawa ya Nzambe kitana muto akei po nini ayamba na tol na ye azana kimia soki Nzambe lobiki azongisa na mokili azongisa ka mutu pe mutu moko ya malamu lisusu po mabe o to salaka bat ba mona ka ke soko kufi esili non mutu so kufi mabe o salaki e ko landa yo place yo ke ko landa yo na place Nzambe azongisa lisu mutu azongisa nyama moko boye o ba ko bandolia o chaque jour azongisa nzete moko boye o e ko bota te ba moni nzete za inutile ozomona non eza vraiment pas c'est-à-dire so nga vraiment na tika nga musala oyo eza po mutema mabe eza makasi na monde na biso théâtre. Très bien, nazo linga toka bwana ayonanga, mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Bijou Nketani, la femme de papa Jean-Pascal et Camille, le respect. Maman Bijou, il n'y a pas deux comme vous maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda Kilomera Calgary, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouane, Fatou Dukonti, Makia La Kumba, Sola Bambemba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel,
la mère fan nyonso na pesi bino mbote. Un dernier mot pour tout le monde yonanga to kabona parce que makelele est comme moi trop tout autour na biso pour bato ya réunion déjà baye message nini okoyi kozala nango et pas ya bande kono nyonso ya ba comédien o bazo zwa temps ya kolanda biso na ba o bazo ko continuer ko cracher na mémoire ya Suzy Bantu. Nazana iloko lo bana bango te. Je crois so tali bato ba lo bana misuba ba mikolo nanga makasi. Ba mvuki ko za age moko. Message ya kopesa bango ezate. Ngana ko ya kote ya bango te na ko ma pasteur na bango na te ya bango te. Ba mikolo. Bino bata mitema mabe, bo continuer na mitema mabe na bino. Mais boye bango nzamba zali azana ba oya yo ba tusaka te. Botusaka et na mukolo bokutana. Botika mémoire ya Suzy Bantu. Etika nenga sa akei akena kimia place akei yelo kwa akei azane lokote bino bato botikali boza spécial par rapport à Suzy Bantu ya akei bo sepela kande bo sepela wana mais botika mémoire na ye et que de bien bato bayeba ki bongo ezalaki na mabe obino boyebele kindelo botika ye akene na ye na kimia botika ye. Merci, voilà mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et Zala qui est le code de bonne conduite. Nous avons reçu Viviane, bien qu'elle est aux yeux à pied levé, mais quand même elle a permis à ce que tous au moins 30 minutes. Lobby et pour les Kalelo, et non Kazala qui n'a pas caméra, azo ko réaliser émission oyo. Na régie kuna pe to Monica ka Enoch bandeko. To Rosalana Viviane kansi avant fin semaine oyo. Na zo ko senga na Viviane était akoya plateau to ko luka moto solana par rapport à carrière na e. Lobby et pour les Kalelo, to kutani balasima. Merci beaucoup. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure.